mbote lisusu ngai nasolakisa bino video moko lokola bino ninga ba miracle bandoki ba sataniste base bayeba bino ke bozaka besoin miracle yango na bakina koluka biloko parce que tango yoko mona buzoba yeboye ondimi tango oya pe boba okutela makambo so buzoba alobota la miracle oyo ndeko nanga diable abwaka batu epele baza basala nzambe te atindi baona terrain pour okosa bino mais yo pele ko lingi le bate ozondima bakosa yo ekosukela yo mabe ekosukela yo mabe ezali miracle ya faux pasteur moko na Afrique du Sud comme on est dans la bosani yango oh faut c'est que ça monte pardon muntu soka kufi mais vous ne savez pas pourquoi muntu soka kufi vous ne savez pas pourquoi ba porte ba c'est que ça ba tuboni bona na boto sola Facebook facile avec votre humble servante Bibi Shumbobo Plasma, Ligue de Champions. Li solo on a elibino bandeko, ezali li solo moko ya pasi pe mawakati na mitema ba pasteur mankioniste na Congo na biso baza ebele boza komona image wana pasteur aza kosekisa mwana bandeko na betela bino li solo eza pasi pe mawakati na mitema bon partager vidéo au massivement et kokisa 1 million de vues bandeko na ngai pona kosilisa ngala ya ba pasteur mankioniste oyo baza kosilisa bandimi mbongo bandeko li solo oyo epesi pasi pe mawana kati ya mitema pasteur oboza komona azali na Congo bandeko pasteur oyo ayokani na ba parents ya mwana alobi bo pesa ngai mwana asala lokola kufa to komelisa ekisi ya pongi soki kisi wana esili ezokomi kosila na nzoto na kosala lokola nazo sambela pona mwana asekwa tellement ba parents pe ya biso ya Congo pe mingi bazalaka lokoso ya mbongo makasi bayokani na pasteur oyo mankioniste bandeko elakisi nini mankioniste elakisi ba pasteur oyo basalaka miracle ya lokuta babengaka bango bongo bokanga kombo wana makasi soki omoni pasteur mona pembeni na yo wana na quartier aza kosala biloko ya boye pe esa ekombo mankioniste po baventurier baleki ebele bandeko pasi pe mawana kati ya mitema pasteur oyo yokani na ba parents azwi mbongo ya bazwi mbongo pe apesi ba parents pe bandimi ba kosi lokola mwana na bango akufi bandeko ba koma na cimetière boyebi pe na Congo na biso pe ya embouteillage pe lekaka makasi mingi ndoka mwana kufaki na ye deja bandeko pasi pe mawakati na mitema bakomi na cimetière pasteur abandiko sambela asilisi ba verset nyonso ya Bible abeti prière ya maya kapi ya balobaka prière ya maya moto pasteur alembi pasteur atoki tala kutu na kusha mwana ekomi kokweya mwana la mukakate ba para ba moni ekomi sérieux balobi pasteur tika ba je la musa mwana lève-toi mwana la mukakate mwana lève-toi ye akanisi lokola akomaki Yesu abenga Lazare lève-toi mwana pe balataki bilamba ya pembe lokola Lazare mwana ya bato la mukaka lisusu te mwana deja akufaki bandeko pasi pe mawakati na motema eza kosala pasi ba pasteur ba kioniste baza kosala ba miracle ya lokuta bandeko bakomi koya bamoni ekomi sérieux mwana aza kolamuka te ba parents batali boye mwana aza kolamuka lisusu te mwana esi akendaki bandeko ba parents bakoki te bayebisi pasteur zongisela biso mwana biso pe tozongisela yo mbongo na yo pasteur akomaki miso rouge pasteur atali likolo atali na se eloko ya kosala ezali te bandeko à vous les claviers yango bandeko na ngai botika kosala ba sentiment yebisa molimo santo alakisa yo église nini oyo kokende bandeko okweya na piège ya boyete tala ba parents ya buzoba babungisi mwana bango likolo ya lokoso ya mbongo bandeko pasi pe mawana kasi ya mitema partagez vidéo au massivement pona ko sauver âme ya mutu moko c'est parti bandeko vraiment eza mawa bino mutu bolukaka ba miracle ekosukela bino un jour boye soko ozwi Bible otangi na Matthieu
7, 24 à 27. Tout en on a pas namoni ils a passé. Et là maminga comment pas tout ba polika ba miracle mosusu ona ke pour ba yebsanga makambo ezana nzoto na ngai makambo ezana nzoto no yo moko yebi yango mais ozo luka mosala nzambe po ayebisa makambo o ezana kata nzoto na yo c'est regrettable. Alors yoka na Matthieu balobi boy. C'est pourquoi Matthieu 7 24 à 27. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle ne pouvait tomber parce qu'elle était fondée sur les rocs. 26. Mais quiconque attend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Voilà. Yangoyo. Ndekuranga. Et l'eau ko aide yo. Parce que dès que vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous entrez automatiquement dans le combat spirituel. Et ce combat est invisible et éternel. Le combat spirituel, c'est la bataille que l'on livre à Satan et ses serviteurs par la prière et par l'observance de la parole de Dieu. La Bible est claire. Tant que yon dimeli, on continue à combat. Mais la Bible, pour gagner le combat, il faut prier dans les loba ya Nzambe. Mais bino mokomati les loba ya Nzambe na prier bo boaki. Bozo kende ke pa aventurier, c'est la miracle. Mais comment tu comprendre? Comment tu vas yokate? Si tu es là, à qui on sa papa wana, mbongo, abibo, to sala boye, to tia mwana, to kene na cimetière, bakoye bake, ngam to la musi mwana. Comme ça, tant que tu vas mwana, ndé mwana, bakoye belé l'église nanga, na kuma riche. Parce que biso ototeaka, liloba na Nzambe, moi to zo mbongo belé ezate. To zo ka miette ya bofrade. Mais bon, il y a Denis Lessi, Brosta, Bamoukuna Bazoka, mais tu as côté. Parce que tu as dit que Oyo est sauvé. Oyo est côté dans tout le monde, pas sauvé. Ngana côté à l'Iloba, Poyo Sepela. Ngana côté à l'Iloba, conformément à la parole de Dieu. Yo Olinga te, mais Ngana côté à Oyo est na kati awa. Ande Kodanga. Yangwana Lubina Bino. L'apôtre Paul frappe sévèrement ceux qui s'attachent à un autre évangile. Dans Galates 1, 8 à 9. 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. 9. Nous l'avons dit, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Donc, tant que vous avez donc c'est quelqu'un qui est déjà maudit. Donc vous suivez les enseignements ou bien la prédication d'un pasteur qui est maudit. Mes chers frères et sœurs, vous aurez remarqué que l'apôtre Paul parle d'un ange du ciel et non d'un ange de Dieu. Zoa Bible là yo, Galates 1, 8 à 9. Na 8 parce que ange du ciel, c'est-à-dire ange Nzambete. C'est normal yé aya kopesa bino makamama be. Neti pas pasteur oyo. Oyo mosala Nzamba solo ako kopesa bino te. Neti biso ba oyo. Il est concevable qu'un ange du ciel apporte un faux message. C'est qu'un ange de Dieu ne saurait faire. Donc c'est normal. C'est concevable que sataniste, il faut y avoir pesabino makamabe. Mais oyo aza Nzambe, ako il a mis makamabe te. Tout le temps vous avez un miracle. Moi bana basi mso na France awa. Bazu avion. Ti na Afrique du Sud. Pour amoni pasteur mo kuna ala musi mutu. Asa un miracle comme mutu na bosana. Mais pourquoi mutu so akufi bozo luka bana musayi?
Bapotre balamusa batu boni bakufa. Nalobi bapotre. Balamusa batu boni bakufa. Yamawa. Bango bando tu bakene toujours dans l'Ancien Testament. Pour l'Ancien Testament, bayebi ke 2 ou 3 balamusa batu. 1 ou 2 balamusa batu. Mais dans le Nouveau Testament, tu as écouté Jésus-Christ. À moins que verset moko échappé nga. Bandeko. Bima bozoba. Siko yo bazui mutuka. Batie moi na cercueil. Embouteillage pour échauffer. Cercueil échauffé makasi. Moi na koufi. Pasteur aya assemble la boyerie, assemble la boyerie, assemble la boyerie, assemble la boyerie. Déjà na distance pasala ki moi ne fallait la boka déjà. Rien. Moi na accueilli. Moi na accueilli. Bazo luka siko basa nini? Bazongi sambongo apesa bako mwana. C'est fini. Bandeko c'est fini. Soko moni ndeko. OK église. Batu baza plus de 200, 300. Au monde mosala nzambe akwesanga bato asala boya bima eloko ezate. Bima ko banda ko tala ka écriture. Parce que ako échappé a comme na place moko ate yate trop ako kangama. Net so balbina a prêcher parabole ya mauvais riche na Luc 19 pardon Luc 16 19 à 31 on a prêché dimanche le 30. Pesa yango me kokate parce que na kati kuna ezana biloko moko ce qui a pasteur Nabino, yo zo wanga pasteur Nabino. Bolo ba pasteur Nabino, n'importe quel pasteur a prêché Luc 16 19 à 31. Na okangaye. Na kokangaye. Le bana pasteur na yo a prêché la parabole du mauvais riche et Lazare, les pauvres. A prêché à moi. Ngana iba na okangaye. C'est pour cela, Bible Oyo, ce n'est pas donné à n'importe qui à prêcher. Parce que, ils ont battu tant à prêcher comme côté à Kangami. Alors, il y a beaucoup de Wales, avec le Bina, avec le Bina, Wales. Or que, à son distrait, il n'y a pas de ah, pas à communiquer avec le Camboyo, n'a pas de poto. Et c'est vrai. Tu te rends compte que, la parabole, wana, c'est un talent. Na parabole wana ils ont parlé na mauvais riche na le pauvre Lazare. Mais et comme il a katikati parabole pesi siko penza mbula osakanate. Siko yo okote yango nini eza na verset nini. Na teke on signe tiens. 16, ouais. Ouais. Oh là. Vous en avez 16. Voilà, parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. 16, 19 à 31. Tango bandiko tanga yango, okoya okoma awa. Na 25 d'abord, Babi. Abraham répondit, mon enfant, et parce que souviens-toi que tu as réussi tes biens pendant la vie et que Lazare a eu les mots pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous, Yoka, 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Les riches dit, je te prie donc, Père, oh là là, Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Donc, si on a 26, au banné qu'on prêche, si on a verset 26, paf,
okuluka koyeba ningo expliquer pas wana yalo mo batu musu alaka ali ate yango tango akombi ba côté musu habité na hotel yango sosé na tika pesa Deniles Bostra Ifonge nani Mbiye Mukuna wale ça c'est pas la peine pesa parabolo apprécier mo batu nyonso na tangi mutoko kwa zate yo pozolo ndanga yebisa pasteur na bino apprécier ngo arrêter ngo tinlanga na oyebisa ok eza passe pas koka yango so koki on oyebisa ok koki yango bandeko en tout cas na tiki bino nzambe apambola bino ba oyo balingaka mingi ba miracle zani j'ai toujours dit toute délivrance commence par la confession de péché et la renonciation définitive aux pratiques. Donc, si on y va délivrer yo, faut mon mosala nzambe, akolakisa yo, boko so labino na ye, tant mosu passe yo monaka parce que kinana na wanganga, tant mosu passe yo monaka okena pa nganga osangana na ye, okoma ko sumona soni pona koloba yango. So ezali pasteur ndo bima mbangu na réseaux sociaux. Mais nous nous engagons bomba yango et ça va toujours passer. Alors faut que tu aies mosala nzambe bo sololi akoyebisa nini yoko sala. Tant mosusu yo lalaka na buto mona ba mboa bazolanda yo ba policier epai ba nani o se retrouve kana Kinshasa yo na poto o za ko lamba o za na ba fête makama bela mabena butu. Mais siko yo ke pa ko sambla pa ya Bostra sani te yebisa na Bostra sani Bostra yebite ke délivrance ezalaka boya yebi na yangote abana lobaka yo za nani ozala nani ba discours abeta kabino yango wana ya passé yango na bozomona ke bato basoki na l'église 15 ans 20 ans malade ya bela ka ici la kate l'air nyonso ko semer ici la kate l'air nyonso il faut yeba ici la kate pourquoi peut-être passer la scène musanaye mais nzambe azoli na ko répondre oté azana ba raison naye azana ba raison naye o yazoli ko répondre oté mususu parce que pas yokei ayebi ko délivrer té ni na zana batu ba uta ba ami ba yaga ba sambela kuna ami ba zo yawa pour te dire que ba côté kuna be ba sana nzambe eza moi passe bandeko na Kinshasa ça m'étonnerait ce qui va pasteur baza 10 en France pareil bon mon a bon ba pasteur mais belé nzambe ba honte musu baza ba diacre mais bino ko boyebi te obenga ba pasteur et belé baza ba diacre baza ba pasteur te voilà bino so mo ndika mutasimbika ke loko pasteur mutalobi ka mo pasteur mais non 99% ce sont des diacres baza ba pasteur te nzambe pambola bino à la prochaine occasion merci.